Et surtout, ministère au diable, Satan, à côté de l'Indo qui m'a cassé l'église, ils ont un ministère prophétique. Ok. 90% ce sont des sorciers. Pardon? Sur 100% de prophètes, 90% de prophètes Bazar Bandoki. Domaine prophétique, c'est un domaine au diable à Vani Makas. Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 14. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux prophètes, des faux prophètes, des faux prophètes. Un faux prophète, vous savez comment? Avant, au consulteur, il faut faire mon bon. Moi, quoi, ça là qui na France, vous savez que consultation 10 minutes, 200 €. Et ça, c'est un faux prophète. Professeur, vous comprenez? Saint-Esprit, si on a sa prophétie, ça n'est pas le bel amour. À cause de ça, il y a une volonté de la bisoté. Pour tout le monde qui est sous classé, est-ce que Aza na Kanine? Donc, le col a un niveau Zanangwana. Donc, ceux qui ils sont concernés, ils sont concernés. Oyo azo buka lelo eza oya lonaki. Ko ça les missions poso mona mutu soit disant prophète azo mela eneken na plateau na public boane. Ozu pena eneken na journaliste pas ou meli pas elenge loko. Na bato bo mela ya kobatama. Naba oba omela public bazo salaka masumu muto kati na bango asali bien azate à part kindoki ya kobima na molimo tiki nzoto mais kindoki ezana ba certain comportement oyo batu ba afishaka me bana na nzambe batiaka ngo garde te tango lobi muto abimi pe na ndako ake ko sambela mazwi mbasu ezotalisa église wana nzamba azati église ceux qui battent baraté, ezali famille chrétienne. Tozo kende kuna to sangana 2 ou 3 pour na lokumu ya nani ya komba Jésus-Christ. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout la paix civile mbote. Mbote balanyo c'est à Chebiso TV. Oui madame la mission a bien réponse à nos questions. Yande kola. Napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonjour. Mbote balandi ya Chebiso Télévision, merci pour la fidélité, merci pour la confiance pour ça la biso na Chebiso Télévision. Merci mingi na Neko Elias pour la prise de vue du côté réalisation comme on a dit je solo. Na moni pe assistance il y a Jean-Pierre Kasonga azana biso Ilongo. Un grand merci na ba ope balinga biso te. Merci na ba ope balinga biso, merci na orphelinat vida ozali ko songa bana bitike. Songa mo na bitike na $1 na yo déjà sport e gozonga à partir à lelo. Merci mingi na vieux Jojo Koji toujours. Un grand merci na ba ope balinga biso, ba benga biso pona ba idée, ba remarque pour l'évolution. Il y a chaîne Oyo chez Chebiso Télévision. Lelo na nesengo ya ko présenter bino pe ko lobela. Mais matali la sorcellerie dans l'église, to moni ki ndo ki kota bakati ya itonga. Ba pasteur bango ba ndoki. OK église me baki olokayo. OK église me ko zambaso. OK église ke baki obotolo mwasi. Do makamu nyonso ya mabe yo moleka na kati église. Or que te baki sumta ke église aki oza solution nzamba za kuna aki ko tika masumu biloko ne nyonso kuna mais to ko mozane na kati église. On peut même sabana na kati église. Voilà. Mesdames, messieurs, je m'avais dire bonjour à mon invité, Papa Napé Chombote. Mbote Papa Chic, beau frère Nangai. Sangonine. Vraiment, Kolozo Batela, Kolozo Sungabiso. Koyamo c'est un ponanga. Mais oui. Kamabiso na lo sambo, tokota la motindo émission. Seigneur Pambola, émission Lelo Nazala. Bénédiction pour la peuple partout dans le monde entier. Na Sengi, émission Lelo. Vérité Kobima Ana Lobanayo. Peuple non ba ekai elongwa na miso pe ba comprendre. Moment ni toujours traverser na mokili pe na mabota na biso na komba Jésus-Christ. Amen. Amen. Moto na Nzambe. Papa Chic. Yo c'est netonga. Ouais. Aux en église, to moni makama mabe comme les église. Kindoke comme pesa en église, mbasu ba mutazu mbasu na kati etonga. Ouais. PC kaka na église. Ouais. Mutea mabe comme une église. Ba ngombe pesa bana kaka na église. Ouais. Ba prophète ngombe ko ba seba tuka na église, ba nyonso mabe to yeba na mokili. Et comme il salama na kati etonga. Ouais.
lecture nous globalement comme ça là par rapport au sujet de l'émission du jour. Bon, lecture est vraiment claire, elle est nette. Kotali Samakambo, point OYOPC, ce sont des points de vie vraiment palpables. Où ils ont monté Samanatan, où tous en quatre d'église. Voilà. Quand on parle de la sorcellerie, ce sont des personnes où ils ont pouvoir diabolique pour exercer dans la famille et dans la Voilà. Donc, pouvoir wana maléfique, il y a monde de ténèbres et à Kindoki. Et il y a actuellement dans l'église. Alors, Babylone, on cité des caractéristiques, on va ignorer, mais ce sont des choses vraies. À part Kindoki, il y a Manamoli, Moti Kinzoto. Mais Kindoki, il y a certains comportements où il y a batu ba fichaka, mais bananzambe, batchakango garde te. Que batuana bazabandoki. Tant que l'obi Kindumba l'église. Tant que l'objet mutu abimi pe nanda kwa keko sambe la mazui mbasu. Ezotel sa église wana nzamba zati. Ezali sanga ya adorateur ya Satan. Ya monde l'église ya lelo. Ba prophétie ezopesama mais professeur tali penza fondement biblique ezati. Eza ba église ya lelo. Église au mona pasteur azotonga bandimi. Pasteur aola kisabat kolata, pasteur aola kisabat mwasi na yena bana oya bota kitoko. Pasteur azotali sabatu voyage kendaki ba hotel a kotaki biloko aliaki vérité za lisute liloba la nzambe za lisute eza ba symbole azotali sa église ona ténèbres vandi kindoki ezali église mbokei na kati église sur église sil ba groupe abatu songi esprit contrôle ko landela ba via batu pasteur azolanda ba via bandimila ndenga mabepo soka yebi likama mundimi abetango lisolo na cher ozomona bandimi mama pasteur kuna ko benga na bandimi ba pousa donc on a que double makasi na kati église na yokeli batu mawa makasi dans ces derniers temps pour muto rose na problème il y a maladie il y a blocage il y a freinage aglobi na ke église pour na zolobi ko pas nzambe mais à quel côté na église aboy solution ko zalate yango za signe on a opé sabana nzambe okenda ke église wana mais problème non ils aura solution te eza déjà mabe makasi au bout même l'église wana des années mais vie na homo spirituel changement ezarati eza mabe makasi église openze sika nguya na nzambe vandi eza na puissance ya ko influencer mutu na kata conversion mutu abongo la motema mais lelo oyo puissance à conversion et repentance eza lisouté na kata l'église parce que diable vandi wapi na l'église a glissé ba faux pasteur ba faux prophète de bangwana ba komi ko discerner l'église ale ko même église alelo pe ko même peuple nzambe na égarement. C'est là que tous la sorcellerie dans l'église. Mais Moto Nzambe, comment expliquer que nakati etonga tobi que pouvoir ezalaka wana? Oui. Ceux qui montent akimi l'église, asimai bakisa gina wapi? Akimi l'église a cause lobiko. Même bas ce comme boire manakati ya etonga. Oui. Comment expliquer que non diable a du pouvoir wana koti na mbas nakati église? Ndoki pa yeko akoti na kindoki nakati église. Mais na kala ndoki église ati kindoki libanda akoti. Mais bon. Le commis qu'est-ce qui fait que tout le monde à niveau wana? Bible Lobini. Na Job chapitre 1er, verset 6. Okay. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Omoni baobi banana nzambe ba se présenter un jour liboso na nzambe. Satan pe ayekati na bango. Ini koloba nini? Eki koloba ke esika banana nzambe basangana ka soki diable moko ayete akotinda ba envoyer na ebazala. Bazo be formation ba ndenge ya combattre lisanga bana nzambe. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Vous comprenez? Or, sans oublier, Bible lobby dans Matthieu. Matthieu chapitre 18, verset 20. Bible lobby boy. Bible lobby, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ceux qui te sangani na combo ya Jésus-Christ, nzamba ozelongo na biso. Église, ezali famille chrétienne. Merci beaucoup papa Chic. Na kota la message là. Très bien. Tobimi na mabota. Batangisa biso na classe tozana deux sortes de famille. Famille élargie, na famille restreinte. Voilà. Famille élargie ça composé na ba tante, ba oncle ainsi de suite, ba arrière-parents, tout ça. Famille restreinte ça composé papa, maman et les enfants. Alors, na ba famille otobimeli déjà mutu nyoso zola nango omona ke bateya biso yesuté. Tozana ba famille kindoke vani makasi. Tobima la famille ba condamnation ba réclamation ya ba lois établies ba blocage. Alors nzamba zota la siko OK
bana nanga pe babili na ba famille oyo ba origine eza ya mabe ya kindoki. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut na créer bango famille chrétienne. Église ceux qui bato baye baraté ezali famille chrétienne. Tozo kende kuna to sangana 2 ou 3 pour na lokumu ya nani ya komba Jésus-Christ. Mais aujourd'hui kindoki otokini na mabota poto ya nango ne clair ko sisa ba puissance wana ténèbre na église to kuta siko diable a précédé biso déjà na église. Soko papa chi to balobi esika bana nzambe basangani satan pa yaki satan siko eloko ni na sali a glissé na église d'aujourd'hui ba faux pasteur ba faux prophète et surtout ministère au diable satan à côté nango kindoki makasi na kati l'église les un ministère prophétique. OK. C'est 100%. Il y a des prophètes. 90% ce sont des sorciers. Pardon? Sur 100% il y a des prophètes, 90% il y a des prophètes Bandoki. Ah! Domaine prophétique, c'est un domaine au diable à Vani Makas. Bah, il y a des prophètes. Mais il y a pour la nine. Mais quand un peu qu'on fout la moi mouké. Pour un gars prophète, ma porte était, ma pasteur était, ma évêque était, quand ma prophète. Premièrement, dans le domaine prophétique, Satan a vendre à Makasi kuna. Surtout dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Et ça y est, la servante moko abandonné pour prophétiser. Mais l'esprit il y a python, il y a sorcellerie. OK. Tant l'apôtre Paul a détecté ngo, abandonné pour prophétiser pour Paul, pour la comprendre, dans peut ça va prophétie exactement dans l'esprit à python, à délivrer moi dans moi soir. Sur ba maître na ya kindoki ba yé ko tia Paul maboko. Pour la nini esprit na biso to tia ki na nzoto poto gagner kamboko likola nzoto moi na moi so olongo le yango. Perte déjà bazwaki. Deuxièmement, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 14. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux prophètes, des faux prophètes, des faux prophètes. Un faux prophète, vous savez comment? Avant, au consulteur, il faut faire un bon. Moi, na France, vous savez que consultation 10 minutes, 200 €. Et ça, c'est un faux prophète. Prophétie. Vous comprenez? Saint-Esprit, si on a sa prophétie, on n'est pas le bélamoutou. A kosala yango na ngonga o ya lingi mais na volonté la bisoté. O vandika non prophète abando prophétiser. Mais non, autant via prophète wana mobulu ya basi via masanga lo yenge ba prophète ba okota ba boîte, ba prophète ba oké ba bar. Mais azo pe sa prophétie exacte. C'est un python qui prophétise. C'est l'esprit de python. C'est l'esprit de python où ils ont catiné de sa prophétie. Alors, bah, œuvre, ce qu'on y a, que prophète soit là, au monde a désordre de l'église. L'église, au monde a causé un kindumba, kolinga mama, kolinga basa mabala, kolinga bana batu. Et ça, la prophète, c'est moi, c'était maman na moine. Est-ce que vous avez dit Kambouane? Oh, voilà, on a compris. Na kichasa, prophète, moi, c'était maman na moine. Maman à l'église, na ban. Azunon maman, zemi, à le côté de moi, zemi. Prophète a kimi, église de Panzani. Bon, Yebisanga, prophète a bon, Robin, prophète Nzambe, c'était sorcier. Tant aux yeux maman, aux yeux pénamoine. Yos, au benami, Moussako Nzambe. Est-ce que les lots, l'église a bon autant que vous avez un problème? Au s'attend donc que vous avez un problème. Au continent, Sika, Yamabe. Voilà, si vous avez retenir un sujet, parce que vous avez un deuxième sujet, vous avez retenir la sorcellerie dans l'église. La sorcellerie dans l'église, le Seigneur va retenir premièrement avant qu'on ait l'église, il faut s'embêler. Même quand on a été noté, avant peut-être na prier pour na kanayo, s'embêler. Sans a convaincu cet esprit de l'issue que Moussa lui a zayanga. Donc on benga. Et ça que l'oko ezanga que la bateau belé. Oka muto lo babo o memami o bengi apa comme ça la bino bazizani. OK. Donc et l'oko liboso tango zana au niveau côté église, il faut osenga nzamba taliso état spirituel l'église wana. Deuxièmement, nzamba talisa yo état d'âme pasteur wana. C'est très important que vous en garde-fou, que vous en réserve ya ko kota na église. Soki ke nzamba taliso ke sikane za malamu, là au kokyo kendo tchema kolbando lukanza nzamba visiter. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Tous les gars Maïmatali, arrestation, il y a Denis Lessi. Toyoki paraît que Bakangi. Mais voilà Toyoki, il paraît que Bakangi. Topé Barulu Kisaye, tout le barrage Barulu Kisaye, Bafundiye. Ponayo. Et ça, il tout mouille ensemble. Souka Denis Lessi, tout est à la mingi pour Batupé Bapé Maman Mouké.
Ce qui sera Bible lobby dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Bible lobby. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Donc, Bible lobby, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ils moissonneront. C'est-à-dire, c'est la malheur à Boutouté. Mais, oyo, vient à Bissona Zomona, Ezali Kaka, azo récolté semences na ou alonaki. Pour toeba qui les sous classé été. Est-ce que aza na kanine. Donc mutu lokola ye na niveau za ngwana. Donc ceux qui bakangi été ezo concerné ye moko pona nini. Oyo azo buka lelo eza oya lonaki. Oyo azo buka lelo eza oya lonaki. Ozomona mutu position zo eba les souté ye wana kana ba boîte de nuit et l'autre ezaki plus grave que ça les missions pozomona mutu soit disant prophète azomela eneken na plateau na public boane comment il faut papa chic obi que l'air moko biso bato to zakala ba masumu obi que à l'air on oyo na sali non c'est ngala ngonza bolimisi mais et comme à un certain moment obi niveau na komo kendelo yo ya susu malamu na lekisi même na ndelu mwenza mba comprendre ngali susu ezaki ndesika mutakono tala vena kata plateau to sala bo ozu pena eneken na journaliste pas ou meli pas elengelo mais moto na nzambe il y a des prophètes oyo ba mila on en coucou na bato bomela ya kobatama na ba omela public bazo sala ga masumu muto kati na bango asali bien azate totangela bato basala rango en coulisses totanga ba verset biblique Ésaïe chapitre 29 verset 15 na bato basala makambu en cachette. Malheur à ceux qui cachent leurs péchés pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Qu'ils font leurs œuvres dans les ténèbres. Et qui disent, qui nous voit, qui nous connaît. Nani a yebinga, nani a somonanga. Bato bazo sala leurs œuvres en ténèbres, en katimini. Yako batama, ba betama kop. Yako batama, aolongo sabana bato bazemi. Yako batama, azo bimana basia bato. Yako batama, azo déverger bana bato. Yako batama, Bible lobi ba milo baka nani a yebi biso, nani a somona biso. Or ba bosani ke nzambe amonaka partout dans mokili. Et c'est quoi batama nzambe zati. Il y a des pasteurs, des prophètes qui font ça, des œuvres en ténèbres et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Or ba bosani ke nzamba monaka même na sena mai. Et sa réponse ça va sana ba olo ba melaka ya kobatama na ba o bazomela public et ne que des lengi. Bango nyonso nzambe azo contrôler bango lisumu moko. Voilà, motola nzambe sikoyo na auto ba le mot très important. Na muta romela kobatama bien sûr que lobi na oya romela kobatama na oya romela ba komona ye. Bango ba osala lisumu. Siko etu munini nzamba bongo seli bango bato modèle wana. Non omoni nzambe azanza mama. Na lobaki yango même kolo na totea na lobi enfer li fedoa eza esika mutaro ke do passer éternité na eti. L'enfer eza lié ou eza préparé pour na Satan. Mais Satan ebi ke sika wana eza ye akolinga ke de moko te yango moni aza kwa rôler bato moki. Azo benga lingita ke de ko zika ye moko. Soko monique mokilizo kende boina ba serviteur de Dieu ba comme na ba niveau to parler oh c'est-à-dire batouana vraiment mabe koti makasi ko sala mabe ko batama na ko sala mabe en public bino nyonso to ebengami lisum so bo se repentir te na muto sala en cachette na muto abimi public abi bonga na batama kalanga te bon problème ezate yo zo batama te mais action zo sala wana est-ce que zo pesa nzambe lokumu na muto ça la même action ya kobatama est-ce que bazo zo lokumu pas nzambe point d'interrogation papa chic donc bango tout bazana même salaire liboso na nzambe. Voilà tomoyi ko ina suka bat ba retenir nini na mayenyo soto na sengi no na bana nzambe bo s'abonner massivement na bengi sibino pour la prière ba prière eza ba isinga
prière d'attaque. Et ça Na chaîne nanga YouTube. OK. Ba forte prière chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Vous tapez évangéliste Écoutu TV, vous s'abonnez massivement. Bana nyon sur Papa Chic. En tout cas, vous s'abonnez na compte nanga ya chaîne nanga YouTube évangéliste Écoutu TV. So moni photo nanga vous s'abonner pour na so ba prière moko ma kasi kuna ma prière d'attaque. Ba diaspora ba se pela makasi. Bato bazo bika ba délivrance salema ba ouverture salema. Yo pen de cause la besoin na bonde la ponayo. On a enseignement aussi la sorcellerie dans l'église. On découvre sorcellerie à famille. Et là on est ça que on est là. Et là on est ça que on échoué na vie. Et là on est ça que vie na yo makambu et que na bosote eza kindoki. Yo moko pe oza rappel na kindoki obatama. Et batama on nzoto. Tango olongola bazemi, tango linga mibala bato, tango zoboma bato, tango omema basango mabe pa ya bato. Tango za na vie mabe ya impudicité. Tango za na vie moko ya mabe makasi ya kolulaka. Ya ko tambusa vino na babanga na baboîte ko kota ko consulter banganga ko betsa bazeke oza na kati ya kindoki ça le savoir mais nanzela ba prière d'attaque toujours ça là sur bo taper na compte nanga évangéliste Écoutu TV ba forte prière non ça là bien aimé délivrance na yo eza vraiment assuré na combo ya Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Et puis dans un service et achat à parcelle nabi ke pa na ovome simbaka to na to somba to pangu poto che église parce que si ka to louer en tout cas to comme n'avons pas problème à casse to zo na to somba mbongo to zo kanisa malem de to comme na plus de 3000 OK to linga to kokisa les fils kata 50 ou 60 000 dollars poto somba du pangu to bandaki ngokaka na ba fin année na ba décembre OK au moni ke ba na nzai musu bazo pesa ba contribuer et puis na zo bondela ba miracle ça le makasi ndeko lingo contribuer benga numéro n'angez affiché plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59. Oza na problème et tungisa malade buto la raté. Oza na problème bitumba ya famille. Oza na problème ya stérilité. Oza na problème ya ba mari et femme de nuit. Benga na bon de la pono service za offert. So nzambe a touché yopé au contribuer pour l'achat parcelle mabe pesate nzambe langa azan nzambe eshua kate opambola. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Baneko balandi tokomi na suka ya émission lelo. Merci na ba oyo bazaki bako otala biso na Chebiso télévision. Merci na oyo ba tala biso te mais ba komi ko tala biso mikolo yo mbote na bino hein. Botika la ko bo s'abonner, cliquez ka wana s'abonner. Voilà, et ça nini. Ceux qui sponsor nanga Jésus-Christ ayete to kutana pour na